Mbote la bino bandeko ba bolingo ba misana kolanda chaîne biso ya www.zoomelmile.com. Bandeko ba bolingo lelo to kolobela nini lelo tozali koloba mo muke na émission oyo te kusala na oyo tali président biso Joseph Kabila. Moi intervention ya bato basalaki yango ite to komika to expliquer bato moi muke po te ba mika pour comprendre pourquoi to salaki bargima na biso to tolobaki ba makambo oyo etali cadeau oyo président apesaki. Bandeko ba bolingo biso tozali bato oyo tango tozali koloba makambo eli koloba te tozali kozwa parti pays ya moto ou bien tozali pour pouvoir en place ou bien te mais tozali koloba makambo il faut pe tango ozali yo congolais ozali ko raisonner kaka mabe mpona motu talaka pe réalité ya likambo ndenge ezaleli soki biso tolobaki tolobi ete est-ce ezali mbala ya liboso président ya Congo asala cadeau ya barichesse ya mboka na bapaya eli koloba kaka teke Joseph Kabila azwaki badiama wana na compte ya l'état to ya mboka non Joseph Kabila aza capable pe ya commander diamant ya kosomba diamant pe atindi yango na nini na bijouterie basali yango kitoko po Afrika dona reine eli koloba teka ke Joseph Kabila azwa tango na ndenge bino bozo organiser ke ono Joseph Kabila azwa ki diamant na ndenge ke ba richesse ya mboka komi ko utiliser ko ndenge alingi bande ko ba bolingo ay moment donné pe biso ba congolais tokomi pe ko lekisa tokomi ko lekisa na lobito ko mo lekisa parce que les locaux les congolais yebike na mboka na ye biloko ebimaka basali ko yiba ba richesse mais tant que tozali ko apprendre bino ke na deuxième république ba trafic ba ndenge ko salama muta ko tuna muninga te donc on système ya muta tuna muninga te tant ba richesse za ko sala ba trafic bima na mboka au moins ya on deko ya tant ba trafic wa zoma frontière zo sa ba transition pour bima ba transaction pour bima et que de toujours la boy donc on a des ça congolais à tomber dans mbongo dangue wana nyo surtout ezaka ba richesse ya mboka et wana ko tudeza la plus grave pour ebi mboka situation za ndenge nini mais eloko nini ezako prouver que cadeau oyo Joseph Kabila pe sa reine ezali azwaki yango richesse ya mboka bia ke ndeki place ba diamant ba bomba ba diamant azwi yango pe ba kei ba sali yango ni ba pesi na reine eloko nini ezola kisa Joseph Kabila aza capable ya kosala pe commande ya diamant na mbongo na ye personnel atindi yango pe na bijouterie ba sali yango kitoko pour na bobungisa cadeau donc soki bato mosusu lokola obiloko oyembaka na banzembo bango bakolo diamant donc soki bango bazosala bamakambo badiamant badidi kinwani wana nde balobi eza normal mais président ya mboka soki asali yango wana eza normal te aye moment donné mpe foto rezonaka bacongolais yango mpe eloko nazoka mo ngai nazokanisa neti ntango bacongolais babandeki koloba liboso ntango nde natangaki article yango te akanisi kutuke azwi kesi ya badiamant ebele ake kopesa yango na reine mais nzoka ezalaki bongo te bacongolais toza makambo ebele oyo biso tokokanisa mpo nini mboka na biso ekende liboso ezaka likambo ya diamant wana te yango wana ekosa au moins yango tozolobake tobandeki kolobake biso bacongolais toza kaka bato moko oyo toza kaka kotourne ta coron liboso tobandeki na makambo ya 6 millions de morts et renie ale sikoyo bato basali neti lokola Joseph Kabila apesi cadeau ya badiamant ya apesaki cadeau na reine ale sikoyo basali neti batie neti likambo ya 6 millions pembeni ale sikoyo oyo nde fo likambo ya cadeau ya reine yango nde ndekomi grenier biso tolobaki boye yo toyebi kozala mayele mingi oyebi ko apprendre bato ba makambo ebele oyebi komona ba makambo oyo baninga mosusu baomona te tolobaki te mayele wana obebisaka yango kaka wana poto pamba bikolo mpe ezoleka mpe bopesa yango ntina yango na Congo bie bokende na Congo mpona mboka ekende liboso omoni eloko biso tozoloba eloko tosengaki na yango wana mpe soki bamayele oyo biso tozolakisa lelo awa ezalaka bamayele moko tozosukisa yango kaka awa mpo tolobaki yango mayele ya bacongolais ya biso bacongolais ebimelaka kaka bisika bato bazali ebele koloba et bisika on est banga bisika ba la masanga dans la sameli na mais tout le monde a ka nigérien ba nigérien ne baza pas yo somona bosi momona nigérien va venir bazo discuter président biso boye président biso sala boye nigérien ya litango ye awa ma ye le o ya zui awa directement pour akila mboka na ye bo mona nigérien abandi osala un nigérien abandi osala eve mais oya congolais donc avant na itaka na poto wana otala ga ba makambo zo le kana ndingi azo mona clarté et puis mbala moko ko banda ko loba o le ya ko loba bosala ga pe ba eve poto ndi bakabino mais bino bato bozo pesa ida kitoko lelo bozo la Kabila za rwanda yo bwebu mais bino pe boko na mayelo bozo la kisabiso lelo bozo telle section ya tori mais bino boko pour na président Congo comme président ya République démocratique du Congo alors mais le wana sukali tana na discussion de bozo bilisango non ba de congolais mais le sukali tana na discussion de mobilité mayele na bino pe boko bosa ya mopeke utango pe na kati ya moka lelo pe ba Congo bela bino diaspora moko awutaki na boka tala mayele na yazo kikuna ayeko pesa tele lo boti c'est ça. Les gens qui sont congolais, on va dire que les gens qui sont 5 chantiers. On va dire que 5 chantiers, madame l'hôpital, tant que Michel va dire que ça là-bas,
bokandi komona ngona miso kaka bino bato ya liboso wana so botelemi mais eloko wana basali yango bien mais likambo wana voilà c'est ça eloko biso tolingi ke bamayele obino bozala ngo bozoloba mayele bomema yango na mboka po tonga mboka semble tomona bato baza na poto awa te omona nokolakisa mpenza ke yemna mayele angomona likambo basala te avandi na pe na poto akoli suka pe boyiki pe mutaka kufa na ye na mayele yango to azali kopesa théorie akenda nango alors wana telingi oloba nini alors que un nigérien banigérien bazalaki soki baye awa bazwi bamayele oyo bayaki kozwa awa ale nigérien azelisaka te mbala moko komona zongi na mboka me ale babandi kotonga me biso mpe bakongole pourkoi tokokosala bongo te olia kolekisaka bathéorie na biso bisika kaka badiscussion ezali ale ngai nayebi ngai boye te eloko wana basala yango mete fele ekende boye alors que mboka kuna eza na besoin ya bato bakokende kotonga tolobaki yango malamu baideo ya kitoko bozali na yango olia kokritikaka toujours nalobaki yango biki kabila na moma oyo kabila azosala carrière na ye eloko bato bazokobosana olia kozwa kaka taya kokritike kabila koloba kabila apesaki kabila non yo moto omoni koza mayele zwa mayele na yo wana kongo eza nango besoin na miniki oyo nde tozoloba meba yango na kongo mpe tala mosusu ekobotela eloko mosusu mais soki ovandi kaka awa na europe oza kotelisaka bamayele na yo na bato baza koluba mwa likambo yo ye otelisi mayele na yo omoni kozosala na yo eloko moko te oza na kaka ndenge moko na bato oyo bayeni na bavandi na poto bazwi bate ndenge esani bakobimela bazaka stationne place moko yo mpe oza kaka na kati wana yango tolobi bandeko po eza su moma te ke nakisaka bato ya théorie oyo boye soki omoni koza mayele même zakari bababasi ntango ayaki asalaki mission moko wana na nairobi alobaki te bino bato boza na mayele mboka eza na besoin na bino bokita na mboka po ete bokende kosala ngenge nazali ya nairobi lelo bato mingi bazolobo non nazosala boye mpo na kabila nazosala mpo na kabila te nazosala parce que ngai nazala mpe diaspora neti bino lelo ntango etake diaspora namoni bamakambo ndenge ezoleka na mboka naye natali na bino nakovanda boye te nake nasali formation na ngai na bato na mwa esika moko ya bato ya radio en allemagne formation na nasali bazwi bapesi ngai mwa esika nakomi mpe yandeli kopesa yanga olie ezalaka ke nabebisaka na ngai ndenge bamisu ngai mpe na bandi kopesa baémission na ngai nakomi mpe kotelisa baréalité ya poto na bapeuple congolais po tomoni ete tozovivre mingi na kati na ignorance alors bandeko olie ya kolobaloba ya kosala makelele kosala batapage to sukisaka mayele na biso na kolakisaka bato mosusu te wana ezali mayele moko tokoloba ke stationné mayele wana toza nango olie ntango mosusu ya kotalisa ngai mayele wana mpo ngai mpe eza na poto wana neti yo olie otalisa ngai yango zwa mayele na yo wana kende nango na kongo mpo ete na kongo mpe baza na besoin ya bato lokola yo mpo ete batonga mboka c'est ça po yo sikoyo ozotalisanga mayele na yo ozoloba likambo wana basalaka yango te balobaka boye te tala ozotalisa ngai oui otalisi nga bien mais suka na yango ekeka boye dans le vide alors toza na batala ebele oyo ke lelo soki bakongole bazwi yango mboka eke liboso bandeko tokanisaka tozalaka mpe na mwa sagesse na esika wana totikalaka stationne esika moko te bato mingi bakoma oloba te peuple congolais azaka muta théorie maloba mais evre moke yango wana toza kosenga na bino bandeko olia ya koloba ya badi non biso soki biso tolobi yango tolobi ete biso soki tozali koloba tozali kocompare entre situation ya deuxième république na situation ya ntango oyo voilà na débat il faut kosalaka comparaison mpona koyeba ndenge nini likambo elekaki avant na ndenge ezoleka sikoyo mpona koavance na débat mpe mpona koavance na moto oyo aza kosala mosala lokola président Joseph Kabila kotalisa ye badifférence wana mpo ete ayeba lobi ndenge nini akokomarche kotonga mboka mais bino bozwa kosuka kaka na kofinga koloba mabe mais bozwa kopesa ye eloko te bolobi oyo bino bato boza bato mayele bayebisaki bino bolobi bon bolingi renverser Kabila bolobi o beaucoup babengisi balider nyonso baparti politique bavandisi bango balobi mais mpo renverser Kabila bien mbala oyo bosala boye boya bosangana bino nyonso bozwa bopona mutu moko mutu wana nde bodelege alors bavona bino nyonso mokolo ya élection bopesa mutu wana mpo wana nde bokobattre Kabila très bien ba leader bayoki boye mutu na mutu akenda ata mutu moko azonga te po nini ale boyebisa biso wana nde bozoloba ke boza na amour mpenza ya mboka alors bino nyonso bozoluka kaka mboka yango ekufa nango po bolingo kutu na makambo ya bazokosenga ya bien bozokolinga kosala te mais boza koya kotalisa biso tala boye alors tokondima nani tokoboya nani